Joseph Kabila est là que telana nous totalana nous dengeni bakokanga mutamba zongi mokolo alelo na Kinshasa. Fallait nous laisser d'abord consommer cette information. Nanga pour la vie c'est pas qui nous consommer information dans nous ya mutamba na mutamba. Lelo na ye nanga pour la vie nous. Voilà quand il s'abine que Félix et tu sais qu'il y a ça ou pas. Moto normal. Oya azali na présidence. Azali na Sénat. Azali na Assemblée nationale. Azali na armée. Azali na police. Azali na DEMIAP. Azali na ANER. Azali na nyonso, chers amis. Menangambo na ye azo banga kaka moto esa adokwe na pouvoir. Levé à l'immunité, il y a Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, il y a Bokarabiso, les sénateurs à vie, l'autorité morale, il y a FCC, président et à parti PPRD, Mobimba. Chers amis, mon collègue lobby, balongoli ba immunité, il y a Joseph Kabila, Batwebele, Bazali ko Kozanga Kimia surtout, Batwa, il ne pèse pour bien que Bango Soki Bayoki Likambo. Il y a Joseph Kabila, Azanga Kakimia. Déjà, ouais, c'est qu'il faut retenir que beaucoup de lobby, parce qu'il y a qui n'a kokanga. Moko ya ba rapproché à Joseph Kabila, tokoki koloba nyonso tolingi, tokoki ko sekalolenge tolingi, mais donc moko esengeli to kene na ko retenir les alités de Congo et par terre. Le pouvoir dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, chers amis, makambo esalemi na kati ya Sénat soki botali attitude ya monsieur Sama Lukonde bokotaka bokosala lecture sur attitude na ye boko comprendre que Sama Lukonde asali makambo na volonté na ye te. Il était dans l'obligation de le faire parce que c'est un homme faible. Makambo nyonso bino boza kosala lelo lobi soki ezongeli bino bon, ça a quand même moins explication à couper sa peuple congolais. Il y a Kolobatelanga pour la biso. To sala qui tellement baba vu. To kena qui des violations en violation. Il y a mibe kwa mboka. Et les lots nanga pour la biso. Bisika o to komi tozo komi. Félix et tu sais qu'est dit. Sauf que réellement des web ça biso qui azali mal entouré. Azali pour continuer. Na oh ezali attitude na e oti na suka. Il y a mandat naé parce que makambo Félix et tu sais que des azali pour ça là. Ezali makambo et ça que moto a combinaison. Chers amis moto pour sa ville. La peur que dégage Félix et tu sais que aujourd'hui. Et ça total ils sont ensemble, ils sont habillés dans un monde à Félix et tu sais qu'il y a combinaison. Parce que moto et azali penza. Na pouvoir. Moto et oye nanga bona azali ko lobakaza na pouvoir. Akoki ko banga le quoi Félix et tu sais qu'il y a azali ko banga. Il était à Kinshasa. Chaque jour, ouais, il faut pas Kabila. Il faut pas Kabila. Il faut pas Kabila. Kabila, il faut pas Kabila. Il faut pas Kabila. Il faut pas Kabila. Chers amis, ton frère n'est pas la vie de l'engagement pour la vie. Kabila dérange quoi? Il faut, avant de nous dire Kabila, il faut pas Kabila. FCC cache, il faut être Panzana. Et ça doit canter. Pachi, c'est le chef de l'État. Pachi, c'est le chef de l'État. Chers amis, Kabila Fandi, il faut créer l'union sacrée. Il faut créer l'union sacrée. Félix, tu sais qu'il y avait un logo qu'on a mis ça. Boum. Alors, il y a ça mobile. Maintenant, qui s'en met bana. Rappelez-vous, bonjour dans la vidéo. Félix, tu sais qu'il y avait un logo qu'on a mis ça. Boum. À ça, la démarche, nous, on a autant pour le prix. Alors, ouais, béton de la République. Pour mon béton, béton yewana, à la kisi pena Kabila ke, à 4 relations. Mais monumental. À 4 relations à Kabila. Voyons que maintenant, bateau balina qui va gérer biso, et ça bateau, il y a Union, il y a FCC. Pardon, qu'est-ce que je rencontre? Bateau, et c'est qui va gérer biso, ça bateau, il y a UDPS. Nous avons même eu de peste. C'est grave. Voilà. À notre grande surprise, Félix et tu sais qu'il entre dans sa maison
Lobby d'envoi Bimi, oh, je vais créer l'union sucrée salée. Ah, et comme union bololo, comme union bololo. Bazo e ba disu tenenge ni yakosa. Bazo ye ba tenenge ni yakosala. Ni to sala muto mayele na kati ya union sacrée soki union sextable eza société. Donc les lobbies sont là bino tozo ko constater que Félix Tshisekedi aza ko banga. Il n'est plus dans son assiette. Et aujourd'hui, puis on a bien entendu qu'on assiste na ciné sextape présidentiel. Parce que c'est qu'il faut que sextape les alliés de l'eau inséré dans la vision un chef de l'État. Les alliés vraiment parmi biloko les alliés dans la vision un chef de l'État. Les lots n'ont pas la parole union sucrée salée. Ce qui lobby reçu information après lobby nango sexta. Ce qui lobby reçu information après lobby nango sexta. Na kati ya union salité ce qui on continue na kati ya union salité au petit sexta. No kuti kuna mama la TikToker de Denise Nyakero à maman Nia parce que dès que la capalocation en cabine de bibi. Ba lever ba immunité à cabine de bibi. Et si les gens n'ont jamais compris pourquoi Félix Tshisekedi a kabona na Kabila. Akabona na Kabila parce qu'il était gêné. En déconnant la politique n'est pas le buzz. Okamambo que ça la buzz. Bakabakambo kana buzz. Bakabakambo kana lolendo te. Bakabakambo kapona ko défier muté. Pona ko prouver pe muté. Jamais okoki kolukosa la prière na yo le kata batu nyonso na mulai. Pendant que yo moko za conscient posant mulai. Cimetière union sucrée salée ou union salité ce qui bolingi lelo Félix et yo wana bazali ko kende ko kundai mais pour faire plaisir na ba foko na ye Félix Tshisekedi azali ko faire croire bango qu'il est toujours président de la République. Réfléchissons ensemble avec vous chers amis. Bandibi ko violer Lubeko pour la constat la plaisir na ba foko pourtant il sabango que Fachi a vu décision c'est fini. Mutu nyonso il faut pas sambisa ye ndeko nanga mutu moko ta ko loba ke Joseph Kabila ndenga azali wana ba ko sambisa ye aza congolais et l'olenge azala ki président de la République ce que c'était makambo bazali ko reprocher ce que sengeli azala di boso ya bazuzi bande konga aza d'accord mais et sengeli ko ebeloko apozala liboso bazuzi mais de quelle manière pas de manière il y a humiliation non l'obéla boké. Boké, il n'a pas de boutique. Même si vous n'aimez pas la personne. Mais bon, ça, au moins, transparence, il y a justice. Et ça là, quand il s'habille sur vidéo, il y a Joseph Kabila. Boma. Parce que nous, c'est qu'il y a une rumeur, il y a information à Joseph Kabila. Nous attendons cette information. On ne peut pas gérer tout un pays par des rumeurs, chers amis. Comment les Congolais, Tokoki Kozala, pour excuser pour la terre, mais bazo pas jusqu'à ce point. Félix Tshisekedi court derrière mon ancien chef de l'État pour la solo la Joseph Kabila. Matin, midi, soir, téléphone, il y a mon ancien chef de l'État. Téléphone, il y a mon président, on va aller à contact na Kabila. Et ça qu'on sonnait chaque jour. Ça Kabila, ton petit monstre veut te parler. Ton petit monstre veut te parler. Ton petit monstre veut te parler. Et les noms de généralistes n'ont pas pour nous. Il suffit de faire la banque. Ne pas faire ma foute en gomme en bébé. Na ba lèvre na ba on va tirer ma foute en gomme. Bangola ba ko oui, bomoni Kabila. Ba quoi ici ba immunité chers amis. Autant à niveau mboke oui. Ma mission TV, le miroir du monde. Ah, me donne la misère, non, tous en a vie, misère, carte. Passe désolé, la bûche, de token en koufa. Donne à mon bout en token de Sodome. De ces longues années dans le monde. Token de Sodome.
toloba te nzembo nina koyemba kutu nena boy kuna na nzala kuna zobosana. Le Pro-Congo, bonjour et bienvenue. Tokutani lisusu lelo, tosolola mboka, ndenge tosololaka ensemble na bino. Bomoni na ye naza na retard mingi te parce que naza vraiment disponible. Nazo mona ba lunette na mondre zozongi sa reflet na kati ya bon. Na miss na boy c'est mieux. Voilà, les Pro-Congo, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ngape ça va, kaka ndenge tolala katola mukaka nzamba za rendre biso grâce ya kolala kolamuka ngolu na ye za ko continuer ko batela biso na bino. Bande ko to like vidéo to partager ensemble na bino. To moni na ngambo ya Sénat bakei bongo na kolobola ba immunité. Il y a Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, et Gapé Nangambo Nangambo Lobby, je sais qu'il y a eu de Pro-Congo, oh Nangambo Nangambo, Bazaki Wana, Bazaki Kosela, maman bibi, oh lobby nini, eba lobby balongoli. Chers amis, Eza Makambo Ekoleka na Congo actuellement, peut-être Bino Boyebite. La justice congolaise, je sais que les conscients congolais, au Banarabiso chaque jour, bazali informé, mais bande ko mosusu autant mosusu ba kolanda peza makambe ko lekana mboka lolenge esengeli baza ko comprendre ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Chers amis, au Congo, je vous ai vraiment beaucoup manqué, ça je le sais, je suis consciente, mais bo koli bisanga mikolo to bozonga na ndenge tozalaki avant, disponibilité, ni tout ça, actualité, même il y a 10 minutes, même il y a 15 minutes, na sebi no province belé na comme quoi Félix Tshisekedi naza ko réaliser mais bon, to yebi kila makasi ya Nzambe to ko arriver ya ko continuer pour ça la bino mosala oyo parce que biso moko to kokate ensemble na bino ensemble na ba Pro-Congo balanda biso ensemble na ba Congolo nyonso basala ka biso confiance et chaque jour bazali bongo ko continuer ko pesa biso makasi na nzela ya ba like na bino na nzela ya ba contribution na nzela ya PayPal na bandeko nyonso bazali bongo ko komela biso na WhatsApp kolanda biso na ba compte nyonso na Facebook na TikTok partout et boebite maman bibi elle a tellement de qualités, elle a tellement de talents. Et bandeko balanda na TikTok ande ba yebi na mona ki ya François Matanguzola dernièrement azala ki wana na moni de kwala esanga na Facebook na moni bandeko ebele bakomi ko rejoindre biso na ba compte na biso nyonso social donc zali osala esengo mingi na ngambo bandeko to like vidéo to partage bozo sekani ni na ngambo TikTok il y a commentaire dans zo comprendre te boza na information ko pesanga bon, l'information repère ça là. Il y a une information pour moi. Hein? Mais alors, vous c'est dit. Pose à la qui mais attention, ça va. Je suis là. Cher ami Pro-Congo, merci encore une fois. Tokutani Mokolo Adelo na rendez-vous, il y a ba Pro-Congo, na rendez-vous, il y a bateau badinara Congo na roiko lo bape ko lekanga bisika nyo sobozwa mimbote la bino bande ko to like vidéo to partager avant la loba je suis là que pour 20 minutes pour supporter nga mikolo penza ba minute ekokita parce que tant on a dina disponibiliser eza ko senga te to bana ko kata ba live na biso pour la rotia ka moi hein ko pesa pe moi voilà. Alors, chers amis Pro-Congo, biso na bino to assister à spectacle où il est kaki na Sénat mokolo ya lobby. Batali si biso ba lobby na ngambo na bango te ba uti kolobola ba immunité ya Joseph Kabila. E ngala ngambo na nga na ye lelo pona koyebisa ba Pro-Congo. Tokoki koloba nyonso tolingi. Tokoki ko seka lolenge tolingi, mais eloko moko esengeli tokende na ko retenir ezali te le Congo est par terre. Le pouvoir dans la rue. Tango na koloba yango ba raison ezali ebele. To evokaka yango chaque jour na ba émission na biso,
toko continuer kolobela yango chaque jour na ba émission na biso po toko banga moto te ezali engagement au toujours. Mais avant na banga na ezali information ya mokolo ya lelo o bino nyonso boyebi déjà. Ma pesi biso information koloba te jikaka koloba lelo. Joseph Kabila, l'ancien président de la République, a koloba mokolo ya lelo. Ma koloba nini eza question o bakongole nyonso baza kopina. Est-ce que aza koya kotalisa bo excusenga? Est-ce que aza koya kotalisa ki azui bonne note na oyo assemblée na oyo Sénat pardon esali? Est-ce que azali koya pona kotalisa te na ngambo na ye azali déçu na Félix Tshisekedi? Est-ce que azali koya pona yebisa biso te azali enfin na ngambo ya Goma? Ezali ba question o tozali kotuna mais tozali na ba réponse na yango te. Ici, avant la côte à Bozindo, chers amis, na rokende bongo na représenter ma condoléance na famille Changu Mobimba, na batan sinois, nyonso balandaka biso à travers ma mission TV. Tant on a zalaki ko commenter, bande ko boyebi tango to solo laka déjà boye, to komaka déjà une famille, yango na yebisa rabino chaque jour tant on a yaka awa que vous êtes une famille pour moi. Soki natali musika oyo famille na ngeza natali musika oyo bandeko nanga baza 3 ans mukokwa donc quelques mois oyo natika bango je perdis même nos relations intimes boko excuser nga lelo na loba na bino yango pour cette distance et faire perdre nga makambo ebele otongo mosuna ko koloba te nyonso na télévision. Mais bino boya en fait ko kota na motema nanga pe ko vanda bo pesa forme moko ko ina vie nanga autant mosu bino moko boye. Et aujourd'hui, chers amis pro Congo, laissez-moi vous dire que hier je suivais notre frère confrère Fabien Kouswanika na kolanda ndeko na biso Fabien Kouswanika oyo azali na événement monene boyebi le 12 juillet gala mawanga oyo na yebisaki bino te ngape na kozala wana et nasengaki présence ya ba pro Congo nyonso baya na kati ya ba commentaire ndenge tozala wana toyebana déjà on a créé toute une famille ndeko na biso Alain Sanga, tobengaka ye directeur de discipline, tout le monde a ndeko na biso Ed Bishaka, tout le monde a ndeko na biso Etienne Chabani Abdoul, Dominique Mawaya, tozana bandeko Ebele Guy, Kusikumala, Bisese, Gabriel Chembe, maman Gabriel Chembe, tozana bandeko Ebele oyo tosala vraiment toute une famille. Soyez na bina banda kotanga ba kombo na bango tokosilisa te. Avant na kota na bozindo et information mokolo alobi tozu information à pasi pour na bandeko ya ngambo ya la famille tanzinoise na ngambo na bango bauti ko perdre ndeko Miltek azali moko ya ba congolais oyo asoutenaka ndeko Fabien Kouswanika lobi na landaki histoire na ye na ndeko Fabien Kouswanika ndenge nini ya se créa ndeko Fabien Kouswanika ebaki ata elongi na ye te basali des années batikala ata komona na te et pendant que to kosolola na bino ndeko Miltek auti kotika biso et salaki nga pasi mokolo alobi kozwa cette information encore une fois te présenter ma condoléance na famille ya ndeko Miltek Mobimba. Je ne sais pas de son vrai nom na notaki yango te et ndeko Fabien Kouswanika apesaki biso information na mokolo ya lobi et biso pe ma mission na ngambo na biso parce que selon nga tango biso nyonso tolekaka boye tozalaka déjà une famille, la famille congolaise parce que tozongo famille YouTube c'est une famille congolaise, c'est la communauté congolaise nde ezali na matanga ndeko Miltek atiki biso ba condoléances na famille na ye peut-être ceux qui toke na plateau na biso monene na pokwa tokozwa peut-être photo pa ndeko na biso Fabien Kouswanika tozwi na information wana toye nango toye kocha papa Miltek repose en paix mokolo alobi nde na moni photo na ye mokolo alobi nde na lobi oh c'était un grand monsieur comme ça toyoki pe cursus na ye bandeko ça fait très mal et ça choque
mais c'est le destin. Ezali décision ya nzambe soki esazwi décision na ye biso misusu oyo tozali lelo bakoloba te bacondoléance na communauté congolaise mobimba bacondoléance na bana États-Unis d'Amérique bacondoléance na bana ya ya Tchangu mobimba et na ndeko Fabien Kuswanika oyo na moment oyo nazali komituna lolenge nini na ngambo na ye yambaki information wana kotala na activité to pe événement oyo azali na yango le 12 juillet. Ça fait très mal, ça touche, ça choque, mais que devons-nous faire? Chers amis pro Congo, courage na bandeko na biso tozongi na likambo etali information ya mboka Congo. Chers amis, na ba information ya liboso oyebi oyo lobi tolobelaki te ezali levé ya immunité ya Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État ya mboka na biso, les sénateurs à vie, l'autorité morale ya FCC, président ya parti PPRD mobimba. Chers amis, mokolo ya lobi balongoli ba immunité ya Joseph Kabila et mokolo ya lelo Joseph Kabila lobi akoloba. Azala makambo akoloba, alingaka aloba, mais aloba kite. Ezalaki information non Joseph Kabila akoloba depuis Goma. C'est long ba information otozwaki. Et lelo na ngambo la biso Joseph Kabila lobi na biso akoloba. Question ezali kotuna. Bato ebele bazali kozanga kimia surtout bato ya UDPS boyebi bien ke bango soki bayoki likambo ya Joseph Kabila bazanga kakimia. Déjà oyo esengeli bo retenir ke mokolo ya lobi bakendaki na kokanga moko ya baraproche ya Joseph Kabila na kotangela bino kombo na ye boko excuse nga kombo eza mwa pasi mais naza kotangela bino yango. Voilà. Nakopesa bino kombo na ye na ngambo mwaki ndeko na biso wembi moto akendaki na kopublier yango boko excuse nga page ezaka soko tikika à quelques minutes yango pe ekangami. Voilà. Cher pro Congo kombo na ye voilà photo na ye yango yo depuis mokolo ya lobby akendaki na kokanga ye awa toza na compte ya ndeko na biso Steve Wembi wana azali moko ya baraproche ya Joseph Kabila. Le général de brigade Baniwezize Pierre, détenu par la cellule nationale des cybercriminalité, source concordante. Awa batalisi biso depuis mokolo ya lobi amoni na bae korele yango na ndeko na biso ya RFI. Le général de brigade Pierre Baniwezize, ancien chef d'état-major particulier de Joseph Kabila, a été arrêté ce jeudi à Kinshasa après avoir répondu à l'invitation de la haute hiérarchie. Donc, selon les informations, babengi sakiye, po bazalaki na ba question ya kotuna ye, à se déplacer à Kei, une invitation, bapesa kiye, a komi kuna bakangi. Depuis bakangaki mokolo ya lobi jeudi, te na momo tozali koloba ba libéré na muté. Explication bapesi pe na muté le pourquoi bakangi toyebi pété. Donc na deuxième arrestation mokolo ya lobi kaka lobi ezalaki ba arrestation ekeye ezongi. Ndeko Martin Kabwelulu, l'ancien ministre Yamine bakangi ye depuis mokolo ya lobi pe na 3 heures po bakangaki bango nyonso na ba même jour mais ba heure un peu différente. Ndeko Martin Kabwelulu, ex-ministre Yamine bakangi ye mokolo ya lobi bakangi na mwasi na ye, chers amis. Na kolakisa bino photo na ye deuxième partie. Bakangi na mwasi na ye mokolo ya lobi. Donc baye kokanga bango na 3 heures du matin.
je me rappelle, mokolo alobi bandeko balimbisa biso, bandeko ya Katanga babengaki nga mpona kopesa nga cette information, bakangi ye depuis mokolo alobi na 3h du matin avec sa femme. Bandeko nanga. Zwanda mte moto wana tango mosu abela. Koya kokanga mutu na 3h du matin. Pour quel problème, chers amis? Papa a 77 ans, s'il vous plaît. Vous l'arrêtez en couple. Bon mémie, bisika bon mémie. Sans qu'on ait bisa même moi sinaye. Pourquoi tokangi bino? Est-ce que sa femme méritait vraiment d'être arrêtée ensemble avec son mari? Juste parce qu'elle a dit moi si à Kaboueloulou. Et sa question au tout ça. Mais ça qui t'en tourne, donc on doit réponse. Mais t'en tourne en cabine quand même parce que lobby. Ma campagne on s'en bino boza pour ça la délo. Lobby so que zongeli bino. Boza la quand même na moins explication à couper sa peuple congolais. Ya kolobatelanga pour la biso. To sala qui tellement baba vu. To kena qui de violation en violation ya mibe kwa mboka. Et lelo nanga pour la biso. Bisika o to komi tozo komiti. Moi je pense que Félix Tshisekedi. Ce qui réellement est qui a mal entouré, azali ko continuer na ezali attitude na oti na suka ya manda na parce que makambo Félix Tshisekedi azali ko sala ezali makambo etali sala ke moto akomi na suka. Chers amis, moto akosa binote. La peur que dégage Félix Tshisekedi aujourd'hui, eza kotali ensemble bisona bino tozo ko mona te Félix Tshisekedi akomi na suka parce que moto yazali penza na pouvoir. Moto yoye na ngambo na yazali kolobaki aza na pouvoir. Akoki ko banga lokwa Félix Tshisekedi azali ko banga te. Akoki ko banga lokwa Félix Tshisekedi azali ko banga. Donc les lobbies sont là bino tozo ko constater que Félix Tshisekedi aza ko banga. Il n'est plus dans son assiette. Et aujourd'hui, puis son abino to komi consister na to komi ko assister na ciné sextape présidentiel. Likambo sextape présidentiel na lingi na lobela yango un peu après botika ngalo na loba makambo na eza sérieux. Le quoi lelo eza vendredi to komi presque na fin ya semaine bande konanga to parler sur yango mais botika ngalo na lobela makambo oyo c'est important. Parce que c'est un rendez-vous que tous les Congolais baza kose là-bas et Kabila koloba nini. Kabila za kwa koyebisa biso nini? Est-ce que za koyebisa biso kazali déjà na Kinshasa? Est-ce que za koyebisa biso kazali déjà na Goma? Parce que aujourd'hui, chers amis, makambo esalemi na kati ya Sénat, soki botali attitude ya monsieur Sama Lukonde, bokotanga bokosala lecture sur attitude na boko comprendre que Sama Lukonde asali makambo na volonté na été. Il était dans l'obligation de le faire parce que c'est un homme faible. Et face à Félix Tshisekedi, et c'est là qui n'a pas de qui n'est qu'à la oh, va obligé. Il y a des gens qui vont supporter la pression. C'est comme Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Vital Kamerhe est un homme d'État. Aza pour répondre à la juge par rapport à la loi. Mais est-ce que ça m'a dit a eu le temps? Il y a pourtant un bébé quoi mboka. Pour n'a pas nini à répondre à la bataille de peste on va dire que ça a un problème. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Ça m'a dit qu'on est un faible. Bon mon qui en votant bazala qui premier ministre et les lois bakei ko chepe na Sénat ba che wana pour que banda ko sala oyo ya azali ko sala. Tout en violation. Et les lois na ye na ngambo na bino wana ko talisa bino ke Félix Tshisekedi aza ubanga. Moto normal. Oyo azali na présidence. Azali na Sénat. Azali na Assemblée nationale. Azali na armée. Azali na police. Azali na DEMIAP. Azali na ANER. Azali na nyonso, chers amis. Menangambo na ye, azo banga kaka moto esa longwe na pouvoir. Comme il était à Kinshasa, chaque jour, ouais, il faut pas Kabila. Il faut pas Kabila.
Il faut bakanga Kabila. Kabila, il faut bakanga. Il faut bakanga Kabila. Il faut bakanga Kabila. Chers amis, Kabila dérange quoi? Il faut, avant de nous Kabila, Babandakina, il faut bakabona, FCCK, il faut être panzana, et ça augmenté, Fatih c'est le chef de l'État, Fatih c'est le chef de l'État. Chers amis, Kabila Vandina, non, il faut te créer une union sacrée. Il faut te créer une union sacrée. Félix, tu sais qu'il y a un logo qu'on a mis ça, boum. Alors, il y a un mobile. Maintenant, qui ça nous met banda? Rappelez-vous, bonjour dans la vidéo, voilà. Félix, tu sais qu'il y a un logo qu'on a mis ça, boum. À ça, la démarche, moi, on a autant de l'envoyer. Alors, ouais, béton de la République. Bon, mouni béton, béton yewana, à la kisi pena Kabila ke, à 4 relations wana. Mais erreur monumentale. À 4 relations à Kabila. Voyons que maintenant, bateau balina qui va gérer biso, et ça bateau, il y a Union, il y a FCC. Pardon, qu'est-ce que je rencontre? Bateau, c'est qui va gérer biso, ça bateau, il y a UDPS. Mon organisation aura pour le même UDPS. C'est grave. Voilà. Nanga collaborer avec la bisono, bango batubako kambasiko. À notre grande surprise, Félix Tshisekedi entre dans sa maison, l'obi d'envoi Bimi, oh, je vais créer l'union sucrée salée. Ah, et comme union bololo, et comme union bololo. Bazo e baliso soutenir ni yakosa. Bazo e bateni ni yakosala. Ni to sala, muto mayele na kati ya union sacrée, soki union sextable, eza lisufute. Parce que c'est qu'il faut que sextap ezali lelo inséré na kati ya vision un chef de l'État, ezali vraiment parmi biloko ezali na kati ya vision un chef de l'État. Lelo nanga bola bango na union sucrée salée. Soki lobi reçu information après lobi nango sextap. Soki lobi reçu information après lobi nango sextap. Wana to kobeta masolo nango après bandeko nango wana eza plateau spécial. Moi, j'adore la guerre de plus parler. J'adore. Tant que maman la biso, merci pour Congo JT. Tant que maman la biso, Marie. Alors, qui union salité. Bato batele maki va le bien. Maman, on a ça problème. Félix, tu sais qu'il y avait gagné la pauvre maman côté qui a mapa. Mais les lots, chers amis, biso na bino tozo ko constater pendant que maman Marie azalaki na vision pe niveau très élevé koleka ba politicien nyonso congolais au bazali. Maman Marie azalaki na vision très avancée, très poussée, comme on dit en français. Maman Marie azalaki na vision très poussée. Maman Marie savait que azalaki union salité, régime ya miyibi. Et les gens qui sont là pour assister na ligne. Moyibi, na union salité. Na kati ya union salité, so ki on continue na kati ya union salité no kuti sexta. No kuti kuna mama, la TikToker de Denise Nyakero, a mama Nia. Na so tala ka R, hein. Oh, je sais que tu as zolo ba tout à l'heure. C'est ngete na umela. Balobaki 19h heure de Kinshasa. Il est quelle heure? Montre na ngana on a montré sur ça bien. Ah, OK. 17h15, heure de Kinshasa. C'est bon. On est dans les bons. Donc, likez vidéo, s'il vous plaît. Na manqué vidéo mingi, pardon, vous likez vidéo. Na yeki ke boza na kanda na nga dodo kolo, pardon, dodo kolo. Vous likez na vidéo. Bon, likez vidéo parce qu'elle est là plateau, bon, ça la table à 6 éditions. Toi, l'émission Sikoyo, toi, l'émission après Awa, toi, l'émission après discours ya Kabila, après allocution à Kabila, toza sous l'émission. Félix Tshisekedi a pris seul la décision. Je ne sais pas s'il était en voté, mais il a pris la décision. Seul. Le quoi moto ba bengaki un homme garant de la nation. En tant que garant de la nation, il y a une décision.
Alors, que non, c'est bon maintenant, il faut maintenant, ça, c'est moi le chef de l'État, moi je vais faire ceci, c'est là. Mais comme il a niveau de azui, bato nyonso bazaki na union sucré salé, na kati ya FCC, amemi bango na kati ya mukongo na ye alobi, ngala matisi na mukongo na nga, a partir ya lelo kokomi bana na nga. Bolongwe bato ya Kabila. Bato na pe balobi toko servir yo, koleka ndenge to servaki Kabila. Biso to servaka na biso ba individu et non la République. Toko zala wana toko zala ba umbu na yo. Bisika nyonso bakoloba pona yo biso tokoya pona ko défendre. Bisika nyonso bakotanga komo na biso tokoya ko défendre. Bande konanga. Bantu wana nyonso bakiba kotina kati ya bato na ye. Oh, basali union salité. Na kati ya union salité na bango. Chers amis, c'est que les gens n'ont jamais compris. Ce qui a dérangé l'UDPS, c'est que dans bango, ils avaient déjà une seule vision. Mohibi. Union sucré salité wana. Et ça n'a la vision moko. Mohibi, Ndeko Benoît Kambolo, bonsoir. Ndeko Rachel Kemboa, bonsoir. Bonsoir. On a un rapport en Nathalie Sebino qui est en direct. Et puis, on a invité Missa Pinabino dans le polo et j'aime. S'il vous plaît. Bah, j'aime et Kitty. To liker vidéo, to partager vidéo. Et les noms et puis, Joseph Kabila, il fallait que Zelana, nous, totalana, nous, dégagez, bakokanga, mutamba, zoni, mokolo, alelo, na Kinshasa. Il fallait nous laisser d'abord consommer cette information. Nanga, on a vu ce fois qu'il nous consommer information, nous, ya mutamba, mutamba. Nalobi matamba, te, nalobi mutamba. Bino go bien, te, nalobi mutamba, pas matamba. Et c'est là qu'ils ont consommé l'information mutamba. Bakangi na matamba. Après biso nanga mona biso to ba kotie bisika bataba bazali pona balia e biso tiko na moment na tozeli sikoyo allocution ya Joseph Kabila. Parce que dès que la allocution Kabila dimi. Ba lever ya ba immunité ya Kabila dimi. Et si parce que parole nyonso baza ko sala. C'est pour distraire le peuple congolais pendant un moment entre Tabatal et la rando États-Unis et l'Obidi. Bon, décider d'en pour le moment pour Kabona FCC cash. Na objectif moko. Kabila na batunaye baza ko étouffer biso. Il faut biso to yiba. Kabila avec ces gens sont en train de nous étouffer et ils ont volé. Nous aussi, nous devons voler. C'était ça l'objectif, chers amis. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Félix Tshisekedi a Kabona na Kabila. A Kabona na Kabila parce qu'il était gêné. Mais après, il 15 millions. Oh, il y a rétro commission. Et bima, bateau FCC. Non, parce que nous devons gérer ensemble. Bino dénoncer pour le voir que biso toza bibi. Les autres bino boye. Et ça, le coup, la moutamba. Quand on a qui dans nos affaires, au kota qui à peine, au chanta qui au voleur. Les autres n'ont pas yo. Mais quand même, kota de sa biso. Honnêteté na yo. Justice, le changement, la justice. Et les Congolais inconscients, pas dans information, vous parlez de quelle jeunesse? Vous parlez de quelle jeunesse? Osimi Mutambo, Osimi Bajen. Bajen, on va Bajen à côté ni. N'a pas besoin d'ailleurs. Qui va me donner cette information? Bajen, on va pour le que Osimi Mutambo, Osimi Bajen. Bajen, il y a côté ni, il y a commune ni, il y a ville ni, il y a pays ni. Le jeune qui n'a pas du travail. Bajen, on va dire ça qui va que l'État a fait sa cabissa là. C'est de ces jeunes-là qui Mutamba pas. Bajen, on a kaka Mutamba, Motazaki pour combattre Bakuluna. Les lois, comme il y a mis à Bakuluna, comme il y a mis à Nanzela, Azako Zela Batona, Balandena Sima. Mutamba, Tei, pour les Canada qui Kambo Magasin. Abandaki, Kozela Kambo, un spectacle, beaucoup de salema. Il y a le corps à bateau, Batelema, Batambo, Naeba, marché, Balandena Sima. Mutamba s'est retrouvé dans 5 personnes dans Simanaï. La politique n'est pas le buzz. Okamambo kezalaka buzz te. Bakambakambo kana buzz te. Bakambakambo kana lolendo te. Bakambakambo kapona ko défier mutu te. Pona ko prouver pe mutu te.
Jamais okoki koluka osalaka prière na yo yo lekaka bato nyonso na molai pendant que yo moko oza conscient koza molai. Bandeko bakabwani na FCC. Félix Tshisekedi a insisté tokabona batie pression po bamiyibi na ye nyonso. Parce que Félix Tshisekedi c'est le numéro 1. Number 1 ya miyibi. Ni baloba le numéro 1. Et lelo na ngambo na ye. Nenge tobengaka Ali Baba et les 40 voleurs. Les 40 voleurs d'Ali Baba. Matie pression likolo ya Félix Tshisekedi. Il faut s'occuper de tolingi to kabwana. Toyiba mbongo. Il faut kabila kabwana na biso. Comme ça, les gens de l'FCC n'auront plus la main sur nous. Vous allez se sentir un peu bloqués. Oh, Kabila nous bloque, Kabila nous bloque. Kabila ne bloquait rien que du vol. Moutoko sabinoté. Et donc, comment on est pandi bango na kati ya union sucrée salée, et ça li moyibi. Moyibi ya union sucrée salée, ne sali ke na ngambo na bango bafandi balobi. Non. Biso na ngambo na biso soki tokabwani na Kabila nde tokoyiba bien. Tokobana kotia ba budget na biso, ya ba biloko nyonso biso tolingi. Bande ko boni bisama. Sezaka ya pasi. 0 sur 0, na mona ka malheur. Ah, me donne la misère, non, tous en vie, miséricorde. Pas si désolé, la biche, de token en koufa. Donne à mon bout en haut, token de Sodome. De ces longues années dans au monde. Token de Sodome. Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix Kobo Sanate, Sokozu Bokonzi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à monsieur. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la Cinco a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où? Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'en enorgueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants, qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi. Ce peuple a mûri. eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi pe na miso ya nzambe aza kotala biso likolo ezali tomeli mbondo ya kotrahir peuple te oyo akotrahir peuple kombo na ye likama bino moko mutu bokozwela ye sikoyo mokano biso basonge tozali awa tomeli mbondo tokokende na bomoko voilà soki nayoki ke bazwi localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, bon de retenir en haut. Si ça se fait demain, c'est pour ça les malades. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons des capacités aujourd'hui. Bobangaté. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de droit. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec
une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une sous? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez mal. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors des... Boko excusez na bandeko ba oyebi kama makambo ya poto awa ils ont appel mosusu ce qui est koti na appel normal il faut répondre parce que voilà petit patata. Et je disais chers amis bazui décision wana pona kokende kosala nini kokata oyo ezali relation na bango na Joseph Kabila bato wana nyonso toyebisaka Félix Tshisekedi depuis ke bato wana nyonso baza kosoutenir ye lelo baza lokola ba oyo tobengaka baza lokola ba oyo tobengaka Corbillard bakoaccompagner Félix Tshisekedi tina liwana ye après base retire basokoli maboko na bango bazongi et lelo biso na bino toza koassiste na enterrement ya Félix Tshisekedi na kati ya nini na kati ya oyo tobengi na kati ya oyo tobengi cimetière Union Sucré Salé ou Union Salité soki bolingi lelo Félix ye wana bazali kokende kokunda ye mais pour faire plaisir na bafoko na ye Félix Tshisekedi azali ko faire croire bango qu'il est toujours président de la République. Réfléchissons ensemble avec vous chers amis bandimi ko violer mibeko pour la kosala plaisir na bafoko kotalisa bango ke fachi a vu des étudiants c'est fini mutu nyonso il faut basambisa ye ndeko nanga mutu moko ta ko loba ke Joseph Kabila ndenga azali wana bakoli kosambisa ye te aza congolais et lolenge azalaki président de la République soki ezali na makambo bazali ko reprocher soki esengeli azala liboso ya bazuzi bandeko nga naza d'accord mais esengeli koyeba eloko akozala liboso ya bazuzi mais de quelle manière? Pas de manière, il y a humiliation. Tolobela moke.
Bon, qui est dans la bonne ko boutique. Et puis, la information na source nanga. Na source nanga na information na zana yango. La haute cour militaire. Nanga bona bango justice militaire. Et talisaki bango na kati ya moi réunion na bango bakendaki kosala. Na kati ya commission wana babengisaki justice militaire. Alors bina bango biso toza na ba preuve te. Na ba source nanga na information nanga. Alors biso toza na ba preuve te. Mais basengi biso tosala yango et nous n'avons pas de choix. Na ba source nanga. Nazo yebisa bino. Atali si bango lobi nga naza na ba source te. Naza na ba preuve te. Mais ba obligé biso tosala yango et nous n'avons pas de choix. Tozo ça la plaisir na bokonzi ya mboka, mais nous n'avons pas de preuve. Ale ko tozo c'est la procès. Nga nazo c'est la procès, ça la moto so c'est la procès wana lokola kati. Na kati ya procès wana bakotalisa biso vidéo ya Joseph Kabila na Goma. Parce que nous c'est que wana na rumeur, il y a information à Joseph Kabila na Goma. Nous attendons cette information. On ne peut pas gérer tout un pays par des rumeurs, chers amis. Même si vous n'aimez pas la personne, mais bon, ça, au moins, transparence, il y a justice. Et ça là. Il y a eu 88 louba. Oh, bah, qui ont voté contre Joseph Kabila et non les sénateurs. Vous êtes d'accord avec nous? Oui. On a information dans le Sabine. 88 louba ont voté contre Joseph Kabila. Sur les 108, 88 louba. Parce que biso ba louba toza majoritaire. Nakati ya Sénat pe na Assemblée nationale. Oya wangani aya wa yenga ba preuve. Ngape na yede oya nga. Oya lobina mama bibi vous exagérez. Oye a wana ba preuve. Mon premier bonjour. Ngape na la question ba preuve. Il faut voir qu'on confronter pour se mettre d'accord dans ce sens. Tout ça, au moins, débat, n'a pas preuve, il y a pas preuve, non, n'a pas preuve, il y a pas argument, non, n'a pas argument. Et na quand tu vois, si faut bisona bino, tout nana. Attention, ça va. Et les noms de ton Félix, et tu sais qu'elle dit, en toute discrétion, Azol ou quand même, chaîne Nino Babi Kabila au Lekalelo pour qu'il y a là. Azol quand même, pour ça, et puis ça va tout battre en Okana RTNC. Comment les Congolais, Tokoki Kozala, bon, excusez moi pour la terre, mais bazo va jusqu'à ce point. Félix, tu sais qu'il court derrière mon ancien chef de l'État pour la solo là, Joseph Kabila. Matin, midi, soir, téléphone, il y a un ancien chef de l'État. Téléphone, il y a un président, on va aller à contact na Kabila. Et ça qu'on sonne chaque jour. Maza Kolisa Kabila, ton petit monstre veut te parler. Ton petit monstre veut te parler. Ton petit monstre veut te parler. Et les noms de généralistes n'ont pas de il suffit de la bango moi. Ne pas gagner ma fout en gomme na mbebo. Na ba lèvre na bango cheli bango ma fout en gomme. Bango la bango ça. Oui, bomoni. Kabila. Ba quoi ici ba immunité, chers amis. Autant à niveau mboke kwe. Autant à niveau mboke kiti. Boye bisaka les immunités de Kabila. C'est ce qui empêche à Félix et Tshisekedi. Il y a pour finir mon bouteillage au Bozan dans la Kinshasa. Je vous pose une question et répondez-moi. Les immunités de Kabila, oh, beaucoup ici, et pour empêcher que le balelo na allocution. Allocution, qu'on s'en lelo, qu'on s'en empêcher. Ma voyage, il y a Kabila et qu'on s'en m'a dit sous-souté. Oh là là, je pars encore plus loin que ça. Nayoki Bango, oh, Kabila sera arrêté. Vous allez voir, Kabila sera arrêté dans ces pays. Félix Azosouki, ça est, oh mon Dieu, mon pays. Mon très cher pays d'amour. Le pays est par terre, chers amis. Donc, on se même où ça pique beaucoup Kanga Kabila. De
quel Kabila parlez-vous, s'il vous plaît? Il y a un moment où des fois pour le balanga maman pipi, on va exagérer, n'engeni ne sont pour le Kabila na amour mobimba. Non, chers amis, soyons réalistes. Nanga est juste là na Goma. Nanga za na Goma, Nanga. Corneille Nanga za na Goma. Procès salama. Bon, mon ba spectacle là salama na procès wa. Ande konanga ti de lo bakanga Nanga. Nanga le ancien président Yasseli. Si le loba kangananga. Et sa question. Et pensez-vous qu'il y a une violation à Mibeko Bossal contre Joseph Kabila? Et Joseph Kabila sera arrêté demain. On ne connaît pas qu'il y a un Mibeko. Mibeko boy ici bisoto longola immunité à Joseph Kabila. Mais dans l'engagement de Sengeli Banongolé, on nous parle au moins de 500 députés, plus de 108. En congrès, donc au Sénat, dans l'Assemblée nationale. Beaucoup de immunité comme un papier hygiénique, na kati ya toilette, moko boye, wana ya toilette publique, ce qui y a stade de martyr, tout le monde qui a salité à ça. Et sa question, on a ça autour de nous. Ceux qui posent la réponse au Pessinga. On ne refuse pas que Joseph Kabila soit jugé. On ne refuse pas que Matata puisse être jugé. Mais bon, là, au moins, on est à ça, les Lamakambango. Bon, tel là, Kolobake, Vital Kamera Azali, un homme d'État. Bon, tel là, on est à se comporter pour un dossier à Matata Pouli. Regardez comment Azali s'est comporté contre un dossier, il y a mon Abobali Onani, les jeunes garçons Onani. Comment il s'appelle? Le jeune garçon ici à justice. Ah! Jeune garçon à justice, justice et ça, comment on est? Oui, traduire la justice. Ministre amené à justice, justice et traduire la justice. Comment on est? Moutamba. Merci, Benoît. Moutamba. Moutamba, Vital Kameng et l'Olega à se comporter. Après, il faut la manipuler. Parce qu'il y a des gens qui pouvoir voir les coquouillas. Et tant que pouvoir voir les coquouillas, il y a un poste à Kozala. Na kati ya politique a continuer carrière na ye. Bon tout na Moutamba lelo. Après pouvoir oyo akokoma nini? Nani te nini? Posez la question à Moutamba. Après pouvoir il y a Félix Tshisekedi akokoma nini? Inconscient Moutamba. Akokoma nini? Il était là. Voilà. Oh, ça la prière à Souka. Moutamba, ça la prière à Souka. Moutamba, ça la prière à Souka. Tiens, Congo, na zongi. Ndenge na zawa, na zongi. Absence est affouté. Boye bisa Moutamba, ça la prière à Souka. Tant qu'on t'en a qui boye bisa que Moutamba liama. Moutamba zaï ko katango aventure. Mais l'homme tout na Moutamba. Tension, ça va. Ah, Mungu wangu nisaidie Bwana. Botu na Moutamba, ça va. Tokomi wapi Moutamba. Kaka nzeto matinaki. Yango wane komi kokitisao. Et pourtant, ça les bango nyonso, ok même au-delà ya oyo basengaki. Basimbisi o touche. Lelo komi kota lozo e bate, o banda wapi o zonga wapi. Et komi kaka oh non le complot contre Moutamba. Non 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 Moutamba, ce n'était pas un complot. Je ne soutiens pas Félix Tshisekedi. Je ne te soutiens pas non plus. Tango bandaki, tolobaki azali jeune, to soutenir ya atamukie. To souhaiter ye bonne chance. Mais pas pour 3 mois. Moutamba fait combien de mois? Les noms, chers amis, Banobi Abiso Balongoli par immunité à Kabila. Botou na bango et après, lever à ba immunité, bakosa la nini. Et après, lever à ba immunité, to combien ni? Bakosa la nini.
tolamuki mokolo ya lelo tozwi information Joseph Kabila parlera aujourd'hui à 19h heure de Kinshasa. À moins que Ndeko Bardi Nzimbi asala biso asalaki biso dernièrement, il y avait information na ye kendaki ezongaki. Ouais, comme il y a une information, oh non, Twitter est fongwami. Oh, to fongoli chaîne YouTube. Nyonso na kombo Kabila, na bisa rabino kombo Kabila les équipes magiques. Ezali le roi Mai. Soro boya ngo sokolan. Boy komela ngo sokolan. Et alors roi Félix et tout ce qui. Wa vanda na kiti wana, batu ba sentir que avandi faut tanga kombo Kabila. Wa lukasa leloko nyonso eza na liana Kabila. Kwa lukasa leloko moko boyo kolobisa kombo Kabila, actualité kokanga makara na kombo Kabila. Parce que le pays actuellement est bloqué. Le pays est bloqué, chers amis. Les immunités de Kabila o bauti ko lever ezongisa Goma. Na eloko nga naza kozela awa. Ezaba ebisanga après la levée des immunités de Joseph Kabila, nous venons donc là de récupérer Goma, de récupérer Bukavu, de récupérer Bunagana, de récupérer Kiwanja, de récupérer Bamboka wana nyonso ba récupérer yango après levée ya ba immunité ya Joseph Kabila. Soki yango te pire, aura pire distraction. Et soki on va la posa cause la distrait. On a pour ça qu'on vend dans la carte, il y a distraction, il y a Félix et tu sais qu'il y a ses amis. Pas bien. Pour vous. Pour un malin qui sont dans la carte, il y a distraction, la binoté. Pour bison et pour Zawa. Avant qu'on ait la distraction, dans ça la procès contre Joseph Kabila. Dans ça la procès contre Joseph Kabila. Bon, mais ma bison non a Goma. Bon, Pangana Nanga. Bokangi Bisimwa, Bokangi Willy Ngoma, Bokangi Général Makenga, Bokangi batu nyonso bazakuna. Tobete kibina bakoko. Après c'est quoi ça qui t'ont zongi? Déjà t'as récupéré Goma, déjà t'as récupéré Bukavu, déjà t'as récupéré Bunagana, t'as récupéré nyonso wana t'as récupéré. Nena comment on a so komandi ko mettre biso di solo ya procès ya Joseph Kabila. Ngai na ko zoma to inanga na check. Ngai na koki koya pe na commenter na lobi oui Félix et tu sais qui dit enfin il est président de la République hein bonenge zali wana alobaki na biso akokanga nanga kangi nanga alobaki na biso akokanga makenga kangi makenga alobaki na biso akokanga bisimwa kangi bisimwa to botoli Goma to botoli Bukavu ainsi de suite to botoli Bunagana, to botoli nyonso. Mais tant que non bosali yango te, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît. Poso mona te ke bokomi lokwa bato bwana maboma. Morozo avion boke kokanga Kabila esika aza. Pendant que nanga aza na Goma bokangi nanu te. Osa nange koma wapi. Lelo botali saki biso procès ya nanga botali biso procès nanga bolobi nanga bonabino nanga ndenge azali wana boche 5 millions boche 4 millions pour la bapero bosali nyonso bokokai kosala lelo tosuki wapi na procès bino wana bozana sima ya nanga na doa. Et vous nous dites aujourd'hui que non ndenge azali wana Joseph Kabila c'est lui l'autorité morale ya AFC. Mais bande konanga comment on comprendre dans le cas il y a distraction, il y a UDPS. Balobi na biso bango bazali na kati ya o to bengi distraction, il y a comment on appelle ça? Il y a balobi na biso ndeko Corneille nanga azali très il collabore avec le Rwanda. Corneille Nanga est l'ennemi de la République. Par condamné à mort. Corneille Nanga sera condamné à mort. Hein? Même condamné à mort. Quitte sa maison, sa résidence à Goma. Pour la reconnaître Solana Félix et tu sais que. Comment pays où les alliés paysans un pays souverain?
pays souverain lokola République démocratique du Congo. Ekoki ko se retrouver ko kende ko solola na moto bino bopengi. Traître, ennemi de la République. Bokei bovandi na na mesa bobandi lisu ko discuter. Ah siko tout ça na ndenge nini. Bon, bobimisa 700 personnes. Ah siko tout ça na ndenge nini. Bobo ma Assemblée nationale. Ah siko tout ça na ndenge nini. Bobo ma Sénat. Bondimi ndimi nyonso. Bozo ko ndima makambo yo. Condamné à mort aza ko ebisa bino. Vous voulez ish. Bozo ngabo ko sabanani. Nzambo ya sosala biso grâce ya ko vivre. Nzambo ya pesi biso souffle de vie. Ya kovanda kaliboso ya ba Congolais chaque jour. Akopesa biso souffle de vie, lobby après lobby, pona koya kolongola ka ba virus. Nyonso boza ko kotisa peuple congolais. Ina molobi na biso ke nanga za traite, nanga za ko collaborer na ba ennemi, mais Félix Tshisekedi na droit avec le même ennemi. Akene ko sani. Félix a le droit de rencontrer Kagame. L'UDPS a le droit de rencontrer Kagame. Le membre de l'UDPS ont le droit d'aller à Rwanda, mais pas les autres Congolais. Bozo ko solola na nanga na doa. Makamuni bozo ko solola na nanga. Tango bozo ko kutana na nanga na doa. Bolobi na biso ke Kabila moto azali autorité morale. Mais kuna na doa bozo ko kutana nae. Confusion dini boko ninga kotia na mitu a peuple congolais. Ande ko to like vidéo s'il vous plaît. Bolobi na biso Kabila nde mokonzi ya AFC. Mais bino wana kaka bozala Kabila na doa. Bino wana kaka te balongola ba immunité. Bino wana kaka donc immunité o bolongoli ne ko pesa solution na doa. Alors Kabila soki yondo ozali mokonzi ya AFC, c'est le moment papa. Zwa makambo na maboko to avancer. Parce que yo ozalaki na mwana te. Corneille nanga ba Congolais nyonso baza ko soutenir. La grande majorité ya ba Congolais. Oyo balingi changement pour na lobby na Congo ba soutenir nanga. Et lelo bango bazali ko accuser yo. Balobi ke yo ne kaka, bango kaka yo, mutu mususu te. Lelo to ko sela na poko ya lelo esato yo ka Joseph Kabila na iko ebisa bino. Ndenge nazali awa, nazali na Goma, to nazali na Bukavu, to nazali na Nayebi. Donc message au Kabila koloba lelo, tozo komi tu na question Kabila aza koya ko ebisa biso ni. Kabila aza koya ko ebisa biso ni. Nini Kabila koloba na biso ni? Eza ma question o tozo. Eza ma question o tozo kotu. Et soki Joseph Kabila a tourné à Keina ngambo na ye kopesa biso o tobengi allocution na ya poko ya lelo avec de précision ya makambo o Joseph Kabila paka na ndenge na aroya pe lelo lobika na zui acte ya makambo nyonso bolobi ya makambo nyonso bosali. Merci na bino. Kabila capable Nenge tozo vande la lelo tozo kozele la discours à Kabila lokola match ya Real na Barça tolala tolamuki Kabila ebisi biso ke non yenenge azawana aye kaka po ayebisa biso ke azwi acte ya makambo nyonso o eleki. Bonne chance, soutenons les chefs de l'État. Kabila capable, hein? Papa, tozo zela leo na poka toka Kabila bolubani. Erni tokomi. 18h50 heure de Kinshasa. Bande kona kata. Toki de retard la kuna. Information bimi lelo yango wana. Ya Joseph Kabila, mais entre temps na ebisi bino ke Félix Tshisekedi na batunae. Bana kimiate bango en fait bazaraso bayoki Kabila zoloba bakata nyonso esengeli basala bavandi bakomoze na olobani kayo so mona olobani mona Félix olobani ndenge bozo monene uji topa
akoloba nini nde bozomona bazosala débat déjà ya Kabila koloba nini Kabila koloba nini lelo 17h 17h50 oui heure de Kinshasa 17h50 donc dans quelques minutes tozozonga pour que toyoka après Rabo Kabila alobi nini naza kuna besoin nazala en direct écoutanga en direct na diffuser bino yango en direct et total makambo ekolekana ndenge nini yango nalobi encore une fois ndeko Barbie Nzimbi j'espère qu'information ne va fake news pour nos 3000 personnes la révolution s'il vous plaît Lubumbashi déjà 19h moins 52 donc Lubumbashi pour Rolanda à 20h Kinshasa 19h Bissop 20h voilà il est 17h50 17h50 ah ok à Kinshasa 17h50 comment ça 19h 18h ben tout bon ce n'est pas grave cher pro Congo de l'autre vue information Joseph Kabila à Koloba il y a pour retenir la première partie Joseph Kabila à Koloba à 19h heure de Kinshasa Mokolo ya lelo le 23 mai à Koloba nini eza ba question ko toza kotuna peut-être nanga pour nanga soki na charger deuxième téléphone nanga oyo na zonga pour que to cha téléphone ouvert to manda rediscuter ensemble avec vous moto na part na ya pesa oyo ezali ikanisi na ye et biso nanga mbona biso soki to moni kaka live wana ebandi ya discours ya Kabila tozui écoute biso en direct to tiango awa ensemble na bino tolanda na lingi bino mingi chers amis 20h heure de Bruxelles voilà 20h heure de l'Europe voilà 20h heure de l'Europe donc cher pro Congo biso na bino États-Unis na yebite ceux qui baza air nini wa fa botu na mubenga na moni atelisi libandi Kabila tokokanga ye tokopanga na nanga olingi distraction mingi bato yi de pesa moi ya moi video totiki donc poto te koti na kati ya YouTube moi tant oyo kaka poto te koti na YouTube boye bisabiso na ngambo na bino boye bisabiso na ngambo na bino biso nyonso tozala alerte tozozela allocution ya Joseph Kabila akoloba nini Félix Tshisekedi akolanda allocution wana en toute discrétion et biso pe na ngambo na biso tozokozela toyoka Joseph Kabila akoloba nini et IDPS na ngambo na bango baza perdu baza koyeba nini akosala te pouvoir na biso baluba moto aloba pouvoir na biso baluba bamutakalize na ba téléphone na biso à suivre Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec Maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée, toujours vers vérité, polélé, polélé. Pas de compromotion. Et si kato zwaka masolonyo soyamboka Congo. RDC, ma mission TV. Plateforme Yaba Pro Congo, ma mission TV. Ma mission TV. Ilongo na mama Abupia, ma mission TV. Ezika tuzwa kabasango ya solo, ma mission TV. Mission na biso, bokango la mi ya Congo. Biso bokangola mi ya Congo
Mission na biso bokangola mi ya Congo. Ma mission TV, plateforme ya ba pro Congo. Ma mission TV, Baezangate. Ma mission TV, Elongo na mama Bupia. Ma mission TV, Esikato Kabasango ya solo. Ma mission TV, mission na biso bokangola mi ya Congo. Bokangola mi ya Congo. Mission na biso 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 bokangola mi ya Congo. Ma mission TV, le miroir du monde.